Kimia lobby 6h. Bisognoso wapi? Bisognoso à laquelle azokende kosakana atindi bakulune bazopapa bato machete na Assemblée nationale. Yango biso tozebisa bango boy. Soki bazami bali basala nini? Lobby tokotonda ande 6h beta vest. Ngai mona ozalawan. Mona yo wan péché combattant kota te. Yo zolingo wotele wana simba police nyos wazali politisé azo soutenir PPRD. Il sera aux arrêts animés. Donc permettre les bêtises. Le président s'était prévu qu'en Afrique du Sud, il a fait voyager. Concentration. Il faut que tu aies un petit peu. Mandé. Père Noël. C'est la loba. Pino na loba qui a été fêté Père Noël. Bon sang loba pour na loba. Détaillé ande. Maloba ngwana. Nazo loba chaleur. Oyo azo simba manduk. Na complicité ya Chadad, na complicité même ya la police. Biso to ko visiter ye poto kende ko déjeuner na ye ande to kende ko déjeuner na ye na Chadad zolo no ya gayar wan ayeba ni identité na zolo Bazokebisa RTNC 3. Oui, bazoka mepa nani? Ernest nani? Kabila. Ernest Kabila. Kombo na nzama be. Kombo na ye mutuana azo étouffé message à chef de l'État. IDPS vivant! IDPS vivant! IDPS vivant! Fatime! Fatime! Bakoyoka nini? Na lobby ilo kamba wa ilo Masaluma pe wana tu soda makasi nyata mortole sava memoral nous habitons na biso nyata tole IDPS viva ilo kamba wa ayokini Janine Mabunde Jean ayokini Tambu wa mambo wa Alenza Kasere ayokini kasi tangu tolobaki abine mo lebite ba ose akoyoka mokoloni so yango yako kota assemblée yango lobby ezali opesi mbambo asali nini lobby biso nyonso anvers okoyeba nani aza député nani aza député te biso nyonso badéputé qui sont pour l'arrestation de Janine Mara. 500 000 personnes sont pour l'arrestation à l'immédiat.
simba ye oyo naza mwana mwasi droit ya femme ya simba ye lobi bakoyoka nini politique ele omoni aussi longtemps tozali koavancer mpo bokoyoka comment voyage à Kabila pour la deuxième fois banile yango Fatima yokoyeba bokomesana bokosala nini konage pema ya konage ekauki ande tokobanda kolokota bino na potopoto oyo edendaka wana simba ye na potopoto okoki mabenda ye simba ye beta ye ande maloba yango wana nazoloba chaleur oyo azosimba manduku na complicité ya Shadad na complicité même ya la police biso tokovisite ye po tokende kodejeuner na ye ande tokende kodejeuner na ye na Shadad zolo na ya gayar wana ayebani identité na zolo suka na masolo aza image wana caméléon azokende kosakana atindi bakulune bazopapa bato machete na assemblée nationale yango biso tozebisa bango boye soki baza mibali basala nini lobi tokotonda ande 6h beta veste ngai moko na ozala wana namona yo wampeshe kombata akota te eri yo zolinga otelema wana simba ye police nyonso wazali politicien azosoutenir PPRD il sera ozali allumé tokopermettre bêtise te président c'était prévu akende Afrique du Sud ero eza eri ya faci avoyage te eza yebe avoyage pambapamba te po tozolinga tokanga lipungu IDPS viva il faut mocha koloba mingi te concentration il faut tokanga tipo mande Père Noël sinaloba bino nalobaki awa ke tokofete Père Noël oso alobaka mpona aloba masa tika toyoka na biso maloba toloba kaka mais ntango pofaci alobi olobi o alobaki ya solo pupesa ta remerciement bozopesa remerciement te beta maboko ngai nalobaki tokofete Père Noël eyaka te esaleni avant goût moto nyonso akomi te tika faci avant sinalebisi bino élection bakotuna mona mboko te na lili tozokende 2021 bapeti bakosumba ande osakani boye na bambi yo kwanga osakani boye na bambi yo lupepo ya soso basoso ane soso 50 francs omatisi okei boloko sosi bakobanda kosala yango awa mashine nyonso biloko nyonso awa okomatisa ngo na premier nini dabord yayo ekotula ekokoma concurrence bakomi kosala kobelela soso epa Jean-Jacques Ilongo atie 25 francs yoko tia 50 francs donc Faci amemi poto na Kinshasa yango zoyoka baambassadeur ya communauté internationale tala bilembo soki omoni bo rebetami ezali diplomatie ya niveau ya likolo États-Unis d'Amérique Angleterre Japon Suisse Corée
herbicide et pas tipo Poutine Russie mais il a évité guerre yo bino ozolinga kosala nana ko soutenir yo non la communauté internationale nous soutenons l'union sacrée. Mais union sacrée aux États-Unis. Créer kaka bor moko, pesango Congo. Togola tisango bilamba ande. Mundela sarabon. Nenga bala tisaka kabila sala 18 ans. C'est là. Kabila sala 18 ans, azala na mboko ite. Bongo biso tokola na mboko. Tosilisa na mboko. Tokota na mboko. Tosala kaka manda mboko. Jamais. Tosala kaka manda mibale. Jamais. Oyo tosali eza mandat te, eza transition sans nan. Depuis Boutou, ma député babandi ko recourir ande ba lobby plénière ya lobby eza plénière ya peuple congolais. Tosengi ba député na ya FCC o ba boyaki ko signer pétition ba lobby tokoya. Très bien. Là, c'est la humaine politique. Kabunda, betele maboko. IBC général Moko. Oh, bah ça vient comment on Amuli, ça qui Amuli one. La police. Comment yozali na kati ya service? Ba civil ba continue manduki na kati ya sali ndenge nini? What sécurité? Complicité. Pour Mabatu, ma secrétaire, ils ont battu des pestes. Yango na sengi justice bakanga Shaddad yenda mimi bakulu na machette c'est des pestes na machette te c'est ça bakanga Shaddad bakanga Chaleur kasonga kende ko expliquer ndenge nini ba civil ba komi na manduki atiki bango akao le oui na sengi na chef de l'état kasonga asala nini kasonga asala nini aso mérité wana te aso mérité te alongwa bakanga yende amba olongweza akendolo d'accord le oui et puis tosengi na kati ya FARDC heureusement eza na FARDC moko aza pasteur abandi kokanga bato maboma ande zoka nde baza maboma te mosusu akomi koloba te papa naza liboma te alobi te oza liboma wote nakosa liboma yango na délivre batala ye boye na sak tala badollar mbongo ya sikasika wana eza systeme ya Kabila atindaki barwandais po baya koloba te lokola maboma mpe babimaka na moi te babimaka ebele na butu na bapokwa na bakitambo na baipen batambulaka ebele mission na bango ezalaki babanda koinfiltre bayeba koelimine Fachi Beton Fachi akokufa lelo na lobi Fachi aza wana ti mokolesa kosala nini manda na ye loba soki aye moko alembi loba chége alobi te au paiement mais tant que aza na bonne santé akotravaille ande yoga soki omoni mondele aye koapuye boroyi yebe cela veut dire bakanga ngolwa munene Fachi na discours na yao alobi na sengi na communauté internationale na sengi na CPI baya kocha biro bakangeli biso bakulu na ande Mundela répondre te alobi nous sommes prêts d'accompagner l'objectif du chef de l'État objectif des années
lelo soki bakangi Kabila basali péché et d'ailleurs coalition sekufaki déjà mwana mwasi moko oyo otoyaki na yawa azala arange asakei ifala mata puisqu'il faut to former tozala mpe meme bana basi ya bacourageuse ntango azoleka azopesa fo eza bongo te tendance nyonso wapie oyebi koarange oyebi koarange olingi orange lelo opesaka bonjour yaka yaka opesa bonjour ovandi wapi oleki mabonda eleki mabunda yo za beton. Bon, il faut te former bazala ta misata ata tozate azo pesa pe matière ande nazo baptiser apesaka okobanda kwarange ande beta masolo siko beta na muke pesa bango bonsoir toleka masolo ok c'est pas micro habari kule uzuri jambo president anasema nirange na vile kidogo ndani na nani na Swahili sema naonje kitu ameweza mandia tu kidogo. Huyu mwanaume ameshindwa sababu strategia ya kwanza yenye alifanya ndani ya pei yetu ilikuwa kuua education. Sema mama, ile ilikuwa kitu ya kwanza paske balivumbula peple kongole bakiweza somesha watoto wao paske ni bengi sana, habezi wezaka kukamata Kongo hata siku moja. Na ndio sababu munaona hata na kanisa wanagombanisha ile gratuite sana paske ilikuwa shene mwa mrefu. Na devoir kabambi emina bapatia inaomba tunajifunza kujua vraie nationalité ya Mbongo. Paske Mbongo kama alikuwa mkongole haezi gombanisha gratuite. Paske gratuite iko intérêt ya batoto yote ya Kongo. Naona donc iko kazi yangu eza msala na ngai yanga nayo biso nyoso ifoto ya banano vraie nationalité na ye. Paske mutu aza normal akolobela biloko ya Bongo te. Yemo kwa yebi bieke bana Kongo basufrikaki mingi paske na mbulu oyo eleki soki kaka ezalaki kopesa Mbongo kaka na basenya mbele lisusu bana ebele batikaki deja classe paske tobanda omona na kati ya bandako ebele babandi oloba boyo po ozwi diplome ozwi certificat fana nanu baoya mike bango mpe ata bayekola kotanga komsa yo kende oteka zoyeba avoka na mutu soki mpe bitabe telema vi moko ya komplike oyo bazoleka nango na ndaku mbona ntango azolekisa babitabe na nani na mutu bamibali mpe babandi olanda ye mbala moko para operde na kote nyonso na klase na edukasyon nyonso okufi vraiment otikali kaka kamba. C'est pour cela vraiment toyebisi papa na biso chef de l'État merci papa Nzambe abatela yo mpe apesa yo force bakolonga eloko moko te toza nsima na yo merci. Asante sana mama. Wewe unasemaka hivi IDPS viva viva mususu pazali akoya lobby toyebi bango bayaka akoya lobby oyo mususu puisque bazoloba eza kaka baranger ou bien ba président baza kaka mibali awa il faut to former ba groupe nyonso mais nazoyebisa bino omoni nazoyebisa Bob Kabamba boy Bob
bamba ozaka birisi ya munene lokola kojo twana posa ya bakuru na yote kende kotangisa ba Belge oza traître ya libo oyaka ona dialogue yote batini ngai na ya kokonsulte na banda dialogue wopuka bamba lelo soya ozoloba ke na constitution tosala ezali ke président aza na pouvoir na ye premier ministre aza na pouvoir na ye yango soki tosangisi nde faci akozwa pouvoir ya makasi oza kize yo okendaki olobi soki à l'époque depuis Kabila depuis 2001 yebisa biso ministre nani oyo aleki Kabila na pouvoir oyo peut-être a signé signature ça avant la Kabila azali depuis 2006 banomaka informateur Kizenga à l'époque 2006 banomaka informateur Mbutakize loba siko depuis na mikolo nyonso ministre to aleki aleka à l'époque ya Kabila azo pouvoir ya kosigner kete babeta takinga kati ou bien bakanga eloko ya balona masango na bukanga lonzo sans avant ya Kabila ministre wana azali mais lelo tozoyoka même Sami Badibanga même Chibala Nzenza balukayo badebosha ye yango eloko nyonso FCC na Kabila basala biso ezali kaka tozozongisela bango matière wana ezali te tokoviole Kabila akendaki avant abimisa Sami Badibanga avant abimisa Chibala bakenda na consultation aleka abenga bato asala glissement il y a 2 ans mais biso mayele na biso ezaki boy faci alingaki anommé informateur te puisque tosalaki wana eza baje eza bamasolo eya non tokonstate kaka toza ebele ministre premier ministre yei po toa na coalition wana eza bamatière ya chichi mpo na nsima toya koloba te malgré omoni nomination na yo nasalaki erreur po tozaki tokanisa toa na bolingo po totravaille ensemble mais ozokali tosalaki erreur yo bino bolingi na bino ngai te bolingi boempêche ngai yango esali ke nanome lelo informateur donc nazoyebisa bino tina ya konome lisusu informateur kuta eza te majorité se emonani deja ozoyoka déjà nous les gens de Bayati Lukweb nous soutenons Inosa nous Roger Lumba je suis prêt de soutenir Fachi mais viens Lumba là mosusu namoni bandeko na ngai namoni Mboyi Kasa Jimbo ta radio ya akoki opposition te moi Nene Alphonse Mboyi malgré tout Fachi c'est mon sang Mboyi Mboyi a lobby d'après tout je soutiens l'union sacrée il est presque viva yoga Mboyi aza mutu moko oyo basali konyoko le peuple congolais oyo bazalaki kofinga idps akosala nini o Félix aza patin akokate tomoni Steve Gainani d'abord Steve Kivata akanga ne monoko puisque Steve Kivata aza déjà poste na chef bayebise boy omoni esika oyo kobeta politique ata mokolo moko
alobi président alléluia bakei kotala Madidi azalaki koloba o biso toza prêt il faut fachaka bwana na Kabila mais occasion ngoyi Zokande Kabila Mozito na Fayulu bango nde babetaka diyo moko moto asitenaki Fayulu apesaki compte puisque Kabila yebisi Fayulu boy soki osala erreur nakodévoile yo okozongisanga lare na ngai. Pour votre information, ils ont la place moko na gare centrale. Na sengi na service de renseignement. Bana de place wana. Bazo kitisa biloko moko na butu. Oyo tozoyeba kombo na ngote. Na ndako oyo batonga ya ba terroriste wana. Na immeuble wana. Okay. Nanga moseni. Bazo benga wana ni? Okay. Nanga moseni. Na ndako eza inachevé. Na sa mabulu na ngo bokende. Na butu bobimisa biloko eza kuna. Nazo yebisa mutu azokaniseke bakoboma Fachi akokufa lelo na lobi te. Donc lelo peuple congolais, pour votre information, lobi na lobaki ba sénateur bazalaki 48 lelo tokomi na 54. Beta maboko. Les sénateurs Fatime c'est là tous autres pouvoir rango ande nyos bino boloba kité tous a majorité Fatia lobby na ko dissoudre té mais je dois travailler de manière professionnelle yango Fatia Jean-Marc alebité tikelanga pona assemblée tikelanga na Sénat sami badi banga lebi pesa engagé badi banga weto c'est badi banga alobi yonde opesanga politique yonde yokisenga politique nazanga ngai commerçant mais na yoke lengi ya politique tikana peso fait vert alobi ba sénateur eza na mwa liste moko olingi opposition to olingi union sacrée sénateur alobi opposition passe opposition passe faut mieux na soutenir union sacrée puisque na opposition bakobanda kolandela moko faut mieux na ya na union sacrée na livrer na lobate président naza na babiloko na ngai mwandambo na biso pesa pe na pouvoir na yo yango na mais na opposition okopesa nyonso yango yoki ba sénateur balobi dans quelques heures avant session ici là basilisi tosisa kuna na mabundu to clôturer lobi eza événement historique tozokota na assemblée to voter babimisi baétudier bapétition après étude ya pétition tokei vote tokei wapi vote zela vote oyo toyebi te besoin risqué et basculer okoyoka koinquiéter par rapport lokola tolingi tokende session tokende congé parlementaire il y a 3 mois en attendant Jean-Marc Simba Motema to ne plan ezali donc nazokebisa RTNC 3 oyo bazokamba epa nani Ernest Kabila kombo na ye mutu wana azo étouffé message à chef de l'État ezali chaîne oyo epesaka ba information ya ba institution epesaka soit ya Sénat soit ya Assemblée soit ya chef de l'État mais eza na pane ya $6,000 ya pamba or chaîne lokola RTNC 6,000 eza eloko te c'est ça bazangi yango te donc mbongo ezongaka kenda kinga kati mbongo ya RTNC
bakotuna bakoyebisa biso ke mbongo ekendaka wapi ekendaka na kingaka yango fachaza makambo soki bayebisi bino basupermarché nyonso eza na Kinshasa awa eza ya kabila na oyo ya 16e king marché nyonso eza ya benge te benge bazotravaille aba Paris foot basupermarché yo koloba indien zoka nde baza na contrat ya kabila tozomona Olive Lemba akomi wa tocha na se d'après tout kabila za congolais kabila za congolais empêcher kabila il faut que yoga eloko nini kabila zolinga abima na mboka oyo mais yo lobi oza congolais Kinshasa zani wote nalingi nakende Tanganyika voyage ya Katanga esimbi te plan na ye ezali ake aponyoka mais biso na ye toza awa yo lobi oza congolais vanda te donc lelo cour pénal international alobi biro ezofungwama à l'immédiat po babanda déjà koétudie cas par cas point par point ya bakulu na nyonso oyo baboma bakongolais ezala na masasi ezala na poison. Pour votre information basali test basali autopsie na sénateur oyo akufaki nani balobi poison ya Gayar richesse bayela biso balobi poison basali nini autopsie lelo moto aye na message aza ya biaye kaka moto azala kuna alobi lola akufi na poison siko poison tala bato oyo tozala mayele silence na bango bazo préparer puisque bakendaki na Angola primeri bango na yango na service président garant de bon fonctionnement na minito voyage à Burundi ya Rwanda ya Uganda kokende na yo puisque voyage wana eza nini bazo regrete omonaki na Burundi na Uganda plutôt président Uganda alobi bazosala nzela vers RDC po bazwa bakena assemblée bavote loi uniquement babanda koyiba baminere na biso bebanda kokende na Uganda nzela mutuka nzela peza balobi bavote budget po bayibaka minere na biso mais lokolo facha zo comme président Union africaine mission ya liboso akopesa ordre Kigali nani Kampala Bujumbura oyo nyonso akotosa chef de l'état te fachinda kokoma président ya président nyonso pe yenda kozala na mot d'ordre na militaire nyonso donc brigade moko spéciale bazo créer en 2021 pour votre information bandeko na biso oyo FARDC bakendaki États-Unis d'Amérique basilisi formation ya baoyo bacommando américain oyo akwa rampa watikinga kati oyo pako alongona na boro parachute akiti afirika bouton kende kinga kati sali sasi bakangi kabila bapumbwe na ye basilisaka mosali te basali nini kende papa bini bolebo facha kosala nini facha aza bianco alobi koto te c'est mon partenaire kabila c'est mon partenaire alobi zela oyoka mbumba oyoka nini nazoloba na tipo Basile ya Tazanga
Basile Diatazao azali tipo azali ko travailler na président ya Libye oyo babomeza komone nani bapesi mission aya koelimine bato na Kinshasa aza na Belgique azolinga koma o le 18 yango nazosenga na service de renseignement biso tozali bakamonaka tolalaka te lokola nayoki ke type oyo bazobenga Basile Diatazao azali na Belgique azi mission na ba Rwandais akita Kinshasa elimine bato yango nazoloba na service de renseignement na ba aéroport nyonso na ba beach bolandela type wana kobanda le date ya lelo ti le 20 soki bomoni type wana kombo na ye o Basile Diatazao simba aloba azoya kosala nini azi mission na Belgique ba multinationaux bapesi mbongo aya koelimine bato na Kinshasa donc biso tozoyebisa boye soki oza mobali ya komone makambo donc biso na yo tozozela yo tozoyebisa eza na société moko na niveau ya Lubumbashi société wana à l'époque ya Moïse Katumbi bazali kofuta bato wana bien mais ntango alongwa bato wana bapolitize eloko wana ekomi eloko ya PPRD bazonyokola bandeko kuna makasi bazonyokola bandeko bazolinga kofuta mbongo te yango tozoloba bato nyonso basalaka na basociété il faut tobalaye bango société ezali na 54 société na kata Congo na biso Fachi asali kaka na 3 sociétés apamba anome na 3 sociétés wana négociation esali 2 ans po banome bango wana toujours Kabila bandaki kosala ndeni agele makambo ti manda ya Fachi esila soka nde Fachi atimbeli alobi peti okoyoka nini yango akomi kosenga Madame Leïla Zerigui, nous condamnons des actes barbaries qui s'est déroulé dans le cycle de l'Assemblée nationale. Mais ceux qui ont acte barbarie et salami, c'est ça banane. Nous trop patini déjà, mon représentant. Aya ko remplacer Madame Oyo. Aza Madame Oyo yaka. Dona besoin te. Iyo kako basalaki wo bulongwa na mboko oyo. Balobaki woni ekende. Mais Facha lobi boy. To ko travailler na oni bazalao. Mais lelo bakomi ko luka Fachi akomi ko balukela Fachi. Basaka na intérêt ya muibi donc ba ceux qui communiquent ya ces autres silaté et ça ina complice ba membre ya oni. Ils sont complot. Surtout bango. Bientôt Facha Zose le kaka équipe à Liboso ya États-Unis d'Amérique et qui bientôt ya mi bale soke kiti balobi be baza ba spécialiste batu batangisi bango eza batu oyo basisa guerre na Afghanistan basisa guerre na Iran nde batangisi groupe oyo kita lobby yango Fachi ba yebisete ko voyager nanu te zela tango brigade ko kita brigade spéciale pour basa la bango bana mokama donc tous à la kimia lobby 6 heures biso nyonso wapi biso nyonso à la ke tate bo zela te o zela donc tant et coquille to se prendre en charge donc il faut tout effacer les tableaux to récupérer batterie nyonso tocha union sacrée na musala eza bongo te si tombola maboko balobi protocole bien il faut tous aller na 6 heures vous allez déjà na bureau pour 8 heures vous esika te 6 heures toya ebe
tokanda na nzanga wetu mbaki Sodome et Gomorrhe ekita na kingakati ekita na kati ya Faden House ekita epa mbongo moto epela etumba ezikisa bon attendez merci face à face avec le peuple congolais. Ndena ebisibino boy. Lobby liamuke bomamu. Liamuke bomamu susu. Tokagenda koli abisonyo sukuna. Tina poko. Tokozonga te. Ndeyango na minute mobilisation za makasi. Lobby koyewo balobi to sala marche te. Moko na moko na palais du peuple. Ata kitoko. Ata veste. Veste. Parce que tokota la kati soko wana veste okozala libanda ozo sala ba défilé wana mais soko ozana veste kota na ndeyango peuple congolais histoire yango Félix azo sala histoire est-ce que omoni Martin Fayulu atobo tolo bate na uti ko yebisa bato ndako oyo ezali na gare centrale inachevé bakongole boyebi ndako wana nyonso ndako wana ezali na cave na se esika Kabila atiaki munition arme ebe ndenge tolobi boye service de sécurité ekende encadre ndako wana basala surveillance bakokuta arme ebele maintenant nazoloba lisusu Top Congo Lusa Christian nano ayambinga ite matière azobanga koya kopesa na micro kasi azobenga muyibi munene professeur Bob Kabamba or na mboka oyo soki oza na problème ya difficulté ya interprétation ya constitution ozokende na cour kasi Top Congo azozwa quel droit ya kobenga muyibi oyo yakawa tokimisie alinga na dialogue ya lukuta o interpréter constitution ok premier ministre na président bala na pouvoir moko lokola Evariste Bushabu omoni ke kindoki za munene est-ce que na minute toza na problème ya pouvoir na lobi boy na minute est-ce que tozo na pouvoir baluki eloko kosala lokola basalaki na 1960 bazwi yango te maintenant bazo excité bato otala premier ministre oboy na boy nde Top Congo ami secret ya Kabila aner ya Kabila abengi oyo tozo benga professeur Kabamba eza komona ete c'était rwandais azo congolais te il n'est pas même kassayen c'était rwandais il a travaillé pendant mandat Kabila nyonso pour défendre toujours Kabila eza bon te est-ce que nous avons besoin de professeurs ici? Non. Ya biso moko. Na tuni ba congolais. Est-ce que biso tout a besoin de professeur? Jamais. Ma professeur Ayet, azoko Misabouchap. Bobo Kabambwana, azoko Misabouchap. Oh c'est l'œuvre de Bouchap. Hein? Bouchap oyo abumi chef comme un sapoy. Est-ce que Bouchap a un modèle na Congo? Nazo tuna ba congolais. Bouchap a un modèle na Congo? Est-ce que Moïka Sange a un modèle na Congo? La mère Mendo Malanga. Oh ya ibadi ya mamunene. Ya lolo. Aza modèle lelo mbele ita la mère Mendo lelo internet to sala te. Eza bote. Mbele ero bakangi connexion. Eza de société. C'est-à-dire Top Congo Keba omemaki mabunda asakana la chef de l'état la chaîne na yo omemaki tambwe mwamba ande situation de l'état la chaîne na yo soki wazamir kolina yeba on n'a pas besoin ya chaîne oyo ezali kovilipande le pouvoir du chef de l'état directeur ya RTNC Kabila Nen Musala na Sili
biso peuple to décider. On prépara qui déjà coup d'état na bagarre. On bazala qui na RTNC faut bosser la coup d'état. Tu musala na yo inaisha. Unakuya show. Walumulo. Mushu wacho. Awa ndenge na zo bisabino carte eza boy. Frontière nyonso eza déjà fermé. Bato oyo baboyi soki baboyi kopesa fati beto majorité lobi bakosala nini akonage soki député soki oyebi oza député marché soki premier récile que Félix azwi majorité na parlement te yebe kobetaka me maboko bakombata tolobi boye biso bino na kati biso liba soki bozo représente biso bopesa fati beto majo biro ya mabunda ekweya na maye ordre politique mosusu esalem chef de l'état zo bocolaborateur bokopesa respect eza bote maintenant soki bosali je bokobima te na Mali est ce que na Mali babimaki nazotuna bino na Mali na Côte d'Ivoire badepute babimaki na Burkina Faso est ce que badepute babimaki bayebela déjà que lobi soki oza na noko na yo député grand frère na yo député yebisa ke yebe karte eza kaka 500 sur 500 500 sur 500 soki toyoki o netre abstention yebe yango wana chochaji umelipe do roma mano mushireke tolobi boye journée à lobby eza journée moko mabe eza bote mais bobanga te parce que arbitre aza na ngambo na lobby boye bobanga te contrôle ezali ya makasi moyen bobanga eza te nani aza na message ayo IDPS viva. Tous un message moko, il fallait que tu aies déjà. Tous un sœur moi et maman pour Léonie, maman et la Ligue des femmes de Kisses à travailler en assemblée. azalaka kuna protocole abengi nga lelo na moi alobi oza wapi nayebisi non naza na bon marché alobi leka noki na permanence ya IDPS pesa message PPRD déjà babeti déjà carte na butu ya lelo bakulu na bakokenda kolala kuna na palais du peuple baolatisa bango teni ya bapolisier bamosusu bakolata baveste bakotia bakokota kuna na palais du peuple mpo badéranger séminaire ya lobi eleka malamu te yango nde message nalekaki mpo nayebisa bino tokana nazo yebisa bino ndenge alobi boye tokana bozala calme combattant alobi mabe te azwi information ifo apesa yoka tolobi boye boyoka alobi boye alobi selo information azwi bato ya PPRD basali plaque balatisa babere rouge teni à la police maintenant basala des ordres mais Gilbert Kankonde oyo toyebi na général Chinyama oyo azali kotala garde ya bainstitution nyonso azolanda biso na minute oyo ayoki message lobi contrôle police
policier na matricule na ye na photo na ye carte ya policier etala lokola kombo ya militaire awa lokola badge eza bonté. Mais je vous informe que la sécurité est montée depuis ces jours-là. Moyen infiltré à côté de sous la palais du peuple. Je vous informe. Oka. Lobby. Dans nos plénières Sili. Président n'a pas vu si la Emi Balé et pas à voiture. Ma personne m'a envoyé instruction. Parce que les 15 Oyo. Les autres dans les 9 ou les 8. Les 9 président a concerne un maman discours devant le congrès. C'est-à-dire, Mabouna Kozalate, Kamamama Kozala, c'est-à-dire, Baomi Balene Bakozal. Président de la République, Azokende, États-Unis d'Amérique, au mois de janvier, on a assisté à l'investiture de Joe Biden. Premier ministre Ilukamba Akozala, na premier ministre Yassika, na ministre de la Finance Yassika. Je vous informe que Ndekonabisoyo, Oazalaki, Kotala Makambo ya Musolo, na société Transcom, ya Transcom, na administration, Mukama, ma combattant belé, ma combattant ba recevoir, na bis eza 440, ma combattant, ma remplacer ba mibinyo, ceux qui ont un chauffeur, yebe, netolobi boye, système de na conseil na yete, azan mama mabe, d'ailleurs, Mabunda, tu as vu ça qui est Tala, moi si elles ont prêté serment, comme moi si elles sont la cour constitutionnelle, ils ont saboté. Na vu ça qui est na message on appelle ça que tu as saboté la femme qu'on. Les rôles, tu connais la yo. Ba Congolais, ba ko se bloquer, comment la base, ba ko ça la marche dans zéro. Pour la féliciter de par na yo. Skoyo, kende na kingakati, ba pesa au parlement. Tambo mwamba kende na kingakati, ba pesa ese. Avantage nyonso. Oyo l'État manda ko pesa yo. D'ailleurs, on a un dossier, il y a RPI à go passe. On a un dossier, il y a Bukangalo. Est-ce que Bato va commencer l'opposition dans Moko? FCC a commencé l'opposition. Bazan a pas dossier, outrage au chef de l'État, Maboundou. On menace le chef de l'État qu'il sera arrêté. Maintenant que tu n'es plus encore président de l'Assemblée nationale, qui sera chef de l'État? Bandeko, je reviens encore. La mobilisation, mon collègue lobby est un chemin. Parce que notre vie en dépend. Ils ont été, parce que Bomoni, Bitumboy, Nde Félix a sali des ans. Alors qu'il n'a pas ça Kabila sursu. Grâce à des ans. Mais Kabila n'a pas saisi l'opportunité. Au contraire, Kabila a multiplié les stratégies pour le gouvernement Fatima. Mais, Nagati a gagné. Ce qu'on a mis ennemi à la Yonini. Est-ce que Nazo Sabino, les terroristes, les droits de l'homme, tous les États-Unis d'Amérique, tant qu'on a que l'Iran, tant qu'on a que la Syrie, à Salagani, moto et soupé. Je vous informe que les bombardiers, les lobbies, les Adelon à 9h, na Kisangani. Soko odana ndeko na Kisangani tunaye. Ba avion quitté belé. Avion de guerre. Fati azo sala bilangate. Na minute devant Kabila, Fati ko sala bilangate. Parce que Kabila est un terroriste mouné. Est-ce que vous me dites que Kabila a l'ingénieur qui s'habille au peuple son? Kabila a sali possession du pouvoir. Tant qu'on a l'ambassade de FCK, yo to FCK yo que le monde en bok. Tala Edouard dos Santos. Moto qui pouvoir la zaki moto parti na yé mais avant d'ité. Alors bi, article ko sala musala na. Akei.
mais yo motema makasi ndeni mboko eza ya yo te. C'est-à-dire ozaki na motema mabe oza vraiment parce que Rwanda soki aza na mbeli azoboma yo bazalaka na mawa te ye ya ye mawa epai ya ngombe nde omoni bapesi eta akende aboyi kokende mais awa tozozongela matanga ya papa Etienne Tshisekedi eza boye te eske nazotuna mini papa Etienne Tshisekedi akufelaki ekonomi akufelaki bilanga abanda koteka nguba abanda kotambola kindumba akufeli politike eza boye te na susi ya mboka eza boye te okoyoka matanga ya Etienne tozobandela yango siko toyoka kanda ina pasi bo bobete viwa makasi ina pasi bo ina pasi bo otetembe lobi bokolo baboy devant chachade bota la motivé dala bandeko toza la motivation force du progrès attend qu'on se prépare en désordre et c'est que les combattants de vous vont se préparer en désordre.